ilunga nenga yebisaki papa na bango ke nga natiki ba drogue non te ka sous drogue te est-ce que ada tiki ya solo oui to ya lokuta tala ndenge mama top azo kosala ba intervention pa mwana azo bongisa ada to azo bebisa ada côté kuna pe to ye to moni da Costa na bandeko na ye c'est comme si on dirait ada ilunga na da Costa baza on dirait na moi ba nungu oui film ezane bandeli bo biso to yoka yo pe kota na Bellevue télévision ko rater film té ko rater goûter parce que biso to abatu auto pesa ka goût. Comment on a le ko souhaiter les maman Bellevue liwa ozui ngondeni Pamela Matondo même aussi Bible ezoloba malédiction o eza sans cause eza nul sans effet lelo moi soana azui temps yorolake la Bellevue mabe o Bellevue yebi ete oui oyo Bellevue atikala ofinga ete oyo Bellevue atika koloba mabe mukolo moko te pona ye mais ye azui courage avandi pa loba Bellevue akufa mama est-ce que yo tali parcours a vie na yo est-ce que otali carrière na yo yozola ke la Bellevue oyebi na sima Bellevue combien oyo Bellevue abokolaka vraiment oyebi combien de prières o Bellevue azwaka mama Pamela balobi baloba mabe na yo bakuto na mabe na ote grande sœur na biso Suzy Banto akufaki elaki mukolo na ye ngonga na ye bona boy yo kosala comparaison na place ya na biso Suzy Banto fallait la Bellevue yo za nani olake la Bellevue mabe oza nani nga na fukami Zamba Lola Bellevue na maboko na yo OK Seigneur, prière nyonso o ba yinya Bellevue ba osale za la retour à l'expéditeur. Amen. Mutu nyonso nzamba lola o la kaliwa na para Bellevue et à la retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Zamba ya bango za la somme. OK. Parce que Bellevue aza innocente. Alakela mutu mabete. OK. Soki Bellevue atinda mutu afinga nzambe mabe komela Bellevue. Mais soki Bellevue aza innocente, nzamba lola juger innocence à Bellevue jusqu'à la fin. OK. Nzambe parce que justice na ezali. Nzambe mona Bellevue. OK. Bomba Bellevue. Nzambe yo lobi ete maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Bellevue a se confie à pas mutu te nzamba lola confie ke pa na yo. Olobi malédiction eza sans cause, eza nul sans effet. Nzambe mona Bellevue. Pamela. Oui. Na ba no likamba solo OK. Omoni Bellevue. C'est comme si on est Suzy Banto kufa ki ezaki lokola esengo ya batu misusu oyo famille ne lelo bazana passe batala mutu mona te vazo pesa exemple il fallait Suzy Banto kutu aku atika la bona c'est comme si on dirait donc ba comédien ba comme ba monkeri moko bola je ne sais pas OK ozo respecter sous ba weite Pamela utiliser nde yo muto ya mbinga OK Osomona to vana kiti to vani plani Pamela maya miso etambolanga ndeti na lela na vandi na talibo na ndima kite ke président Gesho kokozo atana ya vandi vraiment bo ayoka biso atala biso aloba na biso nenga loba na biso muka Pamela obi ke mutu soki alingi yo ta otiko na mabe oui mutu balinga te ba pesa ke conseil te ko vanda bo Nathalie na maloba no ya ma Bellevue te Nathalie ya président Gesho Obi naloba ne loko moko boye ba obi ke Bellevue a sa valeur ben oui soki tozongi kana 6e année à Bellevue toke na nini toke na lieu de tournage oui tango tokoti joyeux anniversaire fo mona Bellevue azana ara kobotama tokoti joyeux anniversaire Bellevue lukama ya misute a raisonner maman na kufa luka a raisonner tata na kufa te ana ya botama nango ya miswana ya semblant ya mbala moko faut sentir que artiste aleli pour plaisir à modèle ya semblant te ye sengo OK bazala na Bellevue Baïbara aussi la Bellevue. Si, félicitations. Merci. OK.
bazalaka na belle vie bayebi kosalela belle vie te. Il y a film, il y a 6e année. Et que na moni bo ça la analyse est normal. Bo tangi komba mutute bo fingi mutute soki bo na problème na ko intervenir. Mais soki na landeli ka be mission na moni eza na ben site na kati na yete pas bela. Il faut mona que to vanda na kita belva yebite que to vanda na kita to ça l'émission hein. Lelo soki ba kangi belvi famille la biso ezate ke belvi aza mabe pona nini bakangi belvi bakangi biso belvi yete pona lobelaka belvi belvi atinda mutu te asala afinga mutu yango pona nabimisa mama na nga mabe na famille na ngai te nabimisa belvi na mabe na miso abatu te ngai fona se mefe na bakombo abatu ngai fona na se mefe na ba insulte Pamela naza na temps ya ofinga mutu te po ata soki lelo bakainga na leta oui na ko accepter nazalaki kofinga mais nazalaki mais pour le moment naza so na kata ba insulte te Pamela même aussi ata Bible lobi ezalaka esengo soki mo pagano akomi mwana nzambe ezalaka feti munene Pamela boni peut-être msou na famille nanga bayebaki nga nazalaki mal éduqué Pamela kosala sans tabou na TV ozolo ba bêtise ozobanga ba parents msou na kolo bakenga papa kufa mais nazobanga ba papa baninga te modèle nini azupe mukanda te ozo souhaiter mobali a souffrir pona nini po yo zaki na intérêt quelconque o préféré o pesa mobali o yaza mobali note mobali ya batu ya jana zo sola na téléphone ya jana lobi tala ndenge la brina zo sola na mbanda na ye kufa mais Jennifer ya sali effort o pa ko ben seta bana na ye ma sali effort po yo kota poto ayeba ki peut-être abi musapi moke sokola ke longité mais mi balé mi sate sokola ke longi azio la brina comme son na poto apesi yo bana alobi ate bana nga 6 bana Congo na ji moi ça malam peut-être toko no bengaka moko Pamela ya jani 16 ans ata mwana moko na poto akete osa moi ça Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya mwana suka ya famille Libota. En tout cas, vous consommez film na biso na combo ya sous les drapeaux oyo mama Bellevie a tcheli biso sur les marchés vraiment et que ça la biso bien. Merci beaucoup la famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours en avant, famille Libota toujours numéro 1 to la kisa ba on qui to le ka ba on est belle. En tout cas, c'est bien moi votre humble servante, femme ce matin autrement dit la star maman Leki ya famille Libota, la fille qui dérange. En tout cas, le long na plateau na ngana zanga mo côté na zana mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga bozo ka ndenge azo lobakuna déjà na batak. Merci beaucoup na la maman chérie à moi si maman Tété na Katia France Bambo Teno Ebele, maman Gina Mabea là, je te salue aussi papa Faustin Ngombo de Bruxelles, je te salue maman BBC Djema la maman qui dérange Rien Ngoma garçon Paris. En tout cas sincère condoléances na ba comédienne nyonso oyo to uti ko kufela ndeko na biso papa na biso yaya na biso na kombo ya Jani Fai oya uti ko tika biso. En tout cas les a facilité ko kufela mutu ya mukolo boye
papa oyo asepelisa biso na monde ya théâtre oyo asala ebele na monde na biso ya théâtre lelo oyo tobabengaki Luambo parce que aza icône na monde ya théâtre eza facilité en tout cas basese condoléances l'artiste et comédien nyonso en tout cas tokosenga kaka mingi na gouvernement na biso otia biso maboka en tout cas tomonaki présence ya équipe ya mama na biso Denise Niakero oyo bakendaki na famille ya Baya Jani en tout cas bo soutenir biso ata corps ya pamba ya Jani ezongela biso na Congo et kosala biso vraiment bien. Merci beaucoup aussi à maman Belvi Kanzila patrona Poutine de l'écriture maman Koma Tabita ba comédienne c'était ya Baoba richesse ya Congo en tout cas ça facilité lelo la kisi biso ke oza femme forte Belvi télévision ko kisi 6 ans oyo ya ba humiliation ya ko fingaka ya ko critiquer kombo nini o ba pesi yote ko finga nini o ba fingi yote mais lelo ozo mériter Belvi télévision 6 ans eza facilité minga ko lobeza te kaka bravo na maman na biso Belvi Kanzila patron en tout cas eza facilité daju soko za parole moko na ngai fongolela nga plateau na ngana yamba mwana suka ya famille Bota Bianca Zanga bonjour. Voilà, merci beaucoup à toi Pamela Matondo. Merci na babone nyonso ya mwana suka officiel. Merci na baema sa tout balingaka Belvi télévision Belvi Kandi la patronne. Batu nyonso tout obalingaka Belvi vraiment biso pe to lingaka bino parce que grâce na bino Belvi aza. Soki bino bozaki te Belvi ngaka zalate. Merci beaucoup bino boza. Soki bino bozaki te biso pe to ngeto zalate. En tout cas Nzamba lola apambola bino asala bino ya malamu. Là je dis grand merci à Dongo Lesa Nzamba Versase. Merci à toi Odette Lesa maman la Lesline. Merci beaucoup à Mifi Lesa Motema ya papi, Irene Kialuta Motema ya Richard, Nadine Kialuta 001, Jocelyne Kialuta et Karine Zanga, Patricia Branco, Agence Ezamoko, Adage Lubanza de Turquie, Luanda Turquie Paris et pas Wapi Rose Mingi, Azakuna, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à la grande H Mama Sakina. Pourquoi pas la maman chérie à moi aussi, Mamita Dina, merci à Nicolette Sidouma, merci à Samigra, merci à l'équipe Otozana Bango, Pamela Matondo, ba question à yo et puis Biano Yangai. Ok, merci beaucoup Bianca Zang. En tout cas, vous tenez biso regret na ba noir boye. Mondi matanga to kufeli artiste et comédien biso na kombo ya Janifa. Yango bo mondi biso vraiment toza boye. Ils ont la qui s'inquiète vraiment na matanga bien pas tout bitana moi li solo ya film na biso sous les drapeaux pour maman Belvi a biso sur les marchés 4e épisode des okota lelo kota la film wana bien kazanga zio ondeni non Pamela pour tout de l'écriture à ratater. OK et là on a loba yo tali no premier épisode total deuxième t troisième totalité le quatrième épisode zongo oyoka gu obiso to oyoka est-ce que ada ilunga nenga yebisa ki papa na bango ke nga na tiki ba drogue non te ka sous drogue te est-ce que ada tiki ya solo oui to ya lokuta tala ndenge mama top azo kosala ba intervention pa mwana azo bongisa ada to azo bebisa ada côté kuna peto ye to moni Dacosta na bandeko na ye c'est comme si on dirait ada ilunga na Dacosta baza on dirait na moi ba nungu oui film ezane bandeli bo biso to yoka yo pe kota na Belvi télévision ko rater film té ko rater goûter parce que biso to batu auto pesa ka goût ba ko yoka goût en tout cas kota na Belar télévision la film Pamela Baozala dessus moi to quand on a profondeur vraiment film parce que film ezane bandeli to ko pesa batu misusu posa parce que biso soki to bandi ko panjama film na biso to pesa ka film na biso vraiment pifo to talisa ka batu comme film na biso ndenge zali mais il y a d'autres personnes ba pesa ka biso te beaucoup travailler na mozino parce que mozo si ça film goût en tout cas kota na Belvi télévision ta la film yo mto zina ntan ya Rolanda un film na Belvi télévision vraiment c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. T'as la vidéo, t'as la film na Belvi télévision oyoka goût au pays ndenge kangi masolo. Toi si maman Belvi maman Belvi. Omi tala likolo boye oyoka neni. Maman Belvi le bina oyoka goût. En tout cas, bravo à maman Belvi Kandi télévision en tout cas, ils a facilité Belvi télévision les 6 ans.
yango nalobaka ozala femme forte oza manga kotela bandinzi ebele parce que soki ezalaki ke bato mosusu oyo baza bamayo faible mais lelo Bellevue télévision ekokisi 6 ans te en tout cas bravo na yo na mama Bellevue télévision lelo oyo kolala kolamuka eza habitude te tokolala ka nde tolobake makambo nyonso ya mabe baretombe nyonso ekwela mama na biso Bellevue koyoka basortie médiatique ya mida oyo azosouetele mama na biso Bellevue liwa biakazanga zwi yango ndeni. Ah, pardon, non, on a besoin de bouchambo. Comment on a le loco souhaité maman Bellevue liwa aux yeux en ndeni? Pamela Matondo, même aussi Bible Zoloba, malédiction ou est sans cause, est nul sans effet. Lelo, moi, soit 8 ans. Yola que la Bellevue ma bé, oh Bellevue yebi été. Oui. Oh Bellevue atika la ofinga été. Oh Bellevue atika koloba ma bé mukolo mon côté pona ye. Mais y a du courage. Avant de parler de Bellevue à Koufa, maman, est-ce que yo tali parcours à vie na yo? Est-ce que o tali carrière na yo? Yo zola que la Bellevue, o yebi na si ma Bellevue combien o Bellevue a beaucoup laka? Vraiment. O yebi combien de prières o Bellevue a zouaka? Maman, Pamela, balobi hein? Baloba ma be na yo, bakuto na ma be na ote. Grand terre na biso Suzy Banto akufaki elaki mukolo na ye ngonga na ye bona bo yo kosa la comparaison na place ya na biso Suzy Banto il fallait la Bellevue yo za nanyo la ke la Bellevue mabe oza nani nga na fukami Zamba Lola Bellevue na maboko na yo. OK. Seigneur, prière nyonso o ba yinya Bellevue ba osale à la retour à l'expéditeur. Amen. Mutu nyonso Nzamba Lola o la kaliwa na para Bellevue et à la retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Nzambe ya bango za la somme. OK. Parce que Bellevue aza innocente. À laquelle la mutu mabete. OK. Soki Bellevue atinda mutu afinga Nzambe mabe comme la Bellevue. Mais soki Bellevue aza innocente, Nzamba Lola juger innocence à Bellevue jusqu'à la fin. OK. Nzambe parce que justice na ezali. Nzambe mona Bellevue. OK. Bomba Bellevue. Nzambe yo lobi ete maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Bellevue a se confia pas mutu te Nzamba Lola confia que pas na yo. Olobi malédiction eza sans cause, eza nul sans effet. Nzambe mona Bellevue. Pamela. Na ba no likamba solo OK. Omoni Bellevue. Mutu nyonso to linga sa Bellevue mabe amona Bellevue te. OK. Ozomona Bellevue azo fêter 6e année na ye. OK. Bellevue atikali kozala na encouragement moko te ya mafinga et pas ya famille libota et surtout ngai yo Samigra. Bellevue azoloba bina za clair. Oui. Oyo bakokanga ye nga Bellevue na koya te parce que na tindi muto asa nini afinga te. Yo kanti nde to vandi boto otanga komba batu te toza munoko tanga bakombo na bango te. Toza munoko makasi. Et puis soki to lobi to lobawa yaya bato ebele babengaka. OK. Ozomona. Mais tandis que soué na biso eza bongo te. Soit na biso ezake mama vandi akomi lo na fierté na biso. Ah te événement bo ezabo bengela nga Bianca ya tokene descente. Bo bengela nga Pamela, bo bengela nga Samigra. Parce que biso tozaki comme cible. O tozaki comment na ko lo ba tozaki un peu mal éduqué parce que o bana ko pekisa biso ba insulte ba no yoka te to ba no ya nango. Pamela, so to bito vanda to tout abordi na nenga mabe. Mais to ça assemblée pour na mutu te. Oui. Toyo qui Bellevue. Si. Et puis so na vandi bonatali président Gesho. Ozomona okutunga na kanisa ke président Gesho atala chaîne na ngai te. Donc président Gesho atala ka. Na yebi kala. Obi na kambe président Gesho obi surtout yona pa Samigra na Pamela président Gesho donc président Gesho ba bi surtout bino. Abi na tala kabino misato. Abina yebe abi esala nga so na mona ka le so ki bo benga ngai ne mission na bino ne mission wana na koyate so na bina le mission wana na ko ridiculiser nde yo muto ya mbinga. OK. Ozomona to vani na kiti to vani plan ni Pamela maya miso etambolanga ndeti na lela. OK.
na vandi na talibo na ndimaki te ke président Gesho akozwa temps na ya vandi vraiment bo ayoka biso aotala biso aloba na biso ndenge aloba na biso muka Pamela obi ke mutu soki alingi yo ta otiko na mabe oui mutu balinga te bapesa ke conseil te ko vanda bo Nathalie nanu maloba no ya ma belle te Nathalie ya président Gesho oyo peut-être na ba comédien belé to yebité et ko s'appelle bato miso msu bonjour pe nini bo ba pesa na kate mazo azo traiter ba ninga na ye ba collègue ne ba ndeko na ye abita ngozo finga songolo pakeza loko finga Gesho Pamela toza ba imbécile te to ba zoba te soki to 8 ans peut-être monsieur Robo otanga koma bato misusu toza ba zoba te toza na matoi babi oya malamu nde bazwaka ya mabe batikaka nga na salaki famille bota na lobaki yango na kovanda na plateau te pona tanga kombo ya mutu mutu azozwa temps ya kolakela belle vie mabe ya yo est-ce que yebi sora liwono ndenge kozala vraiment est-ce que oyebi oyo ko komela yo yo ke no souhaiter na liwa muninga c'est comme ça ndenge suzi bantu akufa ke ezaki lokola esengo ya batu misusu oyo famille elelo bazana passe batala mutu mona te bazo pesa exemple il fallait suzi bantu kutu aku atika la bona c'est comme ça on dirait donc ba comédien ba comme ba monkeri moko bola je ne sais pas ozo respecter sous ba weite Pamela obi nalo bane loko moko boye ba obi ke belle vie a sa valeur ben oui soki tozongi kana 6e année belle vie toke na nini toke na lieu de tournage tango tokoti joyeux anniversaire fo mona belle vie azana ara kobotama tokoti joyeux anniversaire belle vie lukama ya misute a raisonner maman na kufa luka a raisonner tata na kufa te ana ya botama na ngo ya miswana ya semblant ya mbala moko faut sentir que artiste aleli pour plaisir à modèle ya semblant te ye sengo bazala na belle vie baibaka osai la belle vie te si félicitations merci bazala kana belle vie bayebi kosala la belle vie te ko utiliser tala belle vie ça na biloko mo bovandi motali Pamela batan tout to lekisi na ba insulte surtout ba no tali sabatu combien belle vie za valeur yaya batu misusu oyo bazwi makambu te to peshi batu misusu makambu sans le savoir to tangi ba kombo misusu batu il fallait pas to tanga sans le savoir mais na vandi bonatali so ki na kin makambu na kin makambu natali grâce te moi na kati Yvette Kalombo Fifi Siwa Junior azara na kati ya totally oui totally Grèce totally Davina Apwa totally Batebele totally Keti ya tobandi ko pesa kaka pona nani tobandi ko lobela kaka Davina Apwa tobandi ko lobela kaka Maria tobandi ko lobela kaka nani nani oyo Siana tobandi ko pesa makambo tobandi ko talisa ba valeur ya mama top ba valeur ya papa Alain ba valeur ya papa Gino ya mama Leia tobandi ko talisa mama étoile mama Milo tobandi ko talisa ba valeur ya baziza wana ya ba Marina Laba ya belle vase la biloko si tozongi na nini tozongi na nini tozongi na nini ma belle-mère totali comment pechanga jouaki tozongi na nini na pièce maman na biso dina na joua tala titre film pardon comme nga na commentaire totali comment dina na ami pesaki le meilleur toye totali dieu Gesho na Pierrot Ndombashi toye totali comment ba Pierrot Ndombas baolinga babunda na Pierrot ndenge bobo ekimela Gesho na nani belle vase na ba valeur ya o tokoko tanga pe tokoko vanda tokoko sata 10 mois ata une année Pamela to tangi komba mutu te to vandeli ka film na biso avocat to vandeli ka misanthropie banda janvier to tchaba na décembre ti to na mois de mars belle vase koti combien de films banda janvier ata ba 6 films non 6 films déjà toza nango
Tu es toujours en mois de mars. Oui, yango tolobi te. Non, yango tolobi. Ouais, ezaka pendant une année, à côté de 32 films. Lorsque tolobi pendant décembre, ti le mois de mars, Belva a donné 6 films. Oui. A donné 6 films. Si vous avez vendu 6 films, il y a combien de gros pèses à au milieu de Bissamo to gosa ba mare na biso ba star. Ben oui. Bissamo to gosa ba keti na biso ba star. To gosa la nani mona na biso nani Samiga Amba. Junior. Non, Junior te nani Tegra. To gosa Tegra na biso grand star to fulu sous Tegra to matisi ali sous na miniature. To go fula Presley na biso. To go fula Petit Junior na biso. Ya to zana bato to go fula. OK. Tout na bato to go pesa ba agneau na biso baza. Ya to go sala kaka ke to la kisi tala papa Serge comme na idée, a comme une inspiration na def sera gouvernement mbongo. Non. OK. Ozomona, tala niveau barter ba jouer na nini on a Bella. Pamela te tikana bano on se to saleli ka maloba mama. Pamela Belva kokisi 6 ans ya mafinga ta zuba boni on to non site te. Pourquoi pas biso Belvin de mutapu ya ka bata tindaka. Mais conseil au Belvia a pesi liboso à tout le monde que batu ba comprendre pendant que yende te mutatindaka batu. Pamela na loba na yo Belva za clair. Belvia za clair alobi soki bakangi yo na landeli ma analyse na bino banda ba jour oyo ya film ya 6e année et que na moni bo to sala ba analyse eza normal botangi komba mutu te bo fingi mutu te soki bona problème nga na ko intervenir mais soki na landeli ka be mission na bino na moni eza na ba site na kati na yete Pamela il faut mona que to vanda na kita Belva yebite que to vanda na kiti to sa l'émission lelo soki bakangi Belvi et famille la biso ezate ke Belvi za mabe pona nini bakangi Belvi bakangi biso Belvi yete pona lobela ka Belvi Belvi tinda mutu te asala afinga mutu yango pona nabimisa mama nanga mabe na famille na ngai te nabimisa Belvi na mabe na miso abatu te ngai fona se mefe na bakombo abatu ngai fona na se mefe na ba insulte Pamela naza na temps ya ofinga mutu te po ata soki lelo bakainga na leta oui na ko accepter nazalaki ko finga mais nazalaki mais pour le moment naza sous na kata ba insulte te Pamela même aussi ata Bible lobi ezalaka esengo soki mo pagano akomi mwana nzambe ezalaka feti munene Pamela boni peut-être musu na famille nanga bayeba kinga nazaki mal éduqué Pamela ko sala sans tabou na TV ozolo ba bêtise ozo banga ba parents musu na ko ba kenga papa kufa mais nazo banga ba papa baninga te nazo banga ba mama baninga te nazo banga vo même ba papa leki na nga moko te ba ya na nga mona banga bango te nazo lo ba bêtise sans le savoir un jour ko nuire nga mais lelo grâce à Belvi wana naza nazi ba valeur naza nango yaya la koko linga te na bima impoli moko boye place na koko zala impoli te il faut na saisir occasion oyo ozomona il faut na luka na saisir occasion oyo donc il faut na luka toujours na zwa ba valeur moko boye mokile ko pesa ngai te tala yo kanti Belvi mata avanda ki bongo avandi abandolo bana biso ke neza bongo ba descente za kebele tant ba kena ko tika ba don na nini na ba école na bana basi ba bengeka Jemima ozomona d'autre part ça fait mal mais comment biso tout olobela Belvi mais c'est comme kana era likambu batriaka bilongi to banako comprendre ngote Belva sala bongo poani d'autre part on mona ngeza ba injustice te nzoka ezaki ba injustice te abanako tala par rapport Jemima zaki atindiki atiekal biso to yebe ko ta qualité oye na ye yango sika banotala kabi comment na ko benga batu oyo pembeni ya biloko na nga c'est comme ça ndemo kiliba mona ke non nga Belvi munatinda bango na ba insulte mais événement na nga tout bano bakoyiko yate ozomona tala yo kanti film acha ba tonton Yems na misanthropie na nini na suprématie
tia tonton Yams na Mundirba atali valeur ezapa Yams atali valeur ezapa Mundirba ba mérita yo kati lelo pa menenge biso to vandi boy ngai yo samigra jema ibele table moko ezana belle va pia biso te pona nini te parce que to comprendre que totambola qui peut-être biso moko mais cette fois-ci totambola na maloba mama Pamela na ebite so yo vana te votanga komba mutu non tanga kongo ne ngata batu ba ye ndenge ba biki o soki mutu mususu akufi boyna bo to kalikila ngote ya papa na biso kweli akufa na ba honneur makasi président de la République azawana ozomona mais papa kweli amona honneur wana te amona te combien cortège à policier landa ye Suzy Bantu amona cercle kitoko te batsaye Diana Makila Mélodie ba mona te ya ba mama na biso mindondo ba onero ba zwata ba kota sa mabele ba mona ngote e bongo lelo soki mutu moko famille bota zate bino boye na bino te et ça problème te ba bengi pe mutu na makasi te matanga pe ba pesa la invitation to ya non matanga ya fête te au moni ko lingo compatible mawana batu ça alors gloire à Dieu au moni no pe moyen te ko yat na ote to na minso biso Pamela toza na temps ya batu te to so na temps makambo wana te non biso to kaka film na biso nini oyo sur le drapeau yango ne to betela ngo cité c'est un peu ça Pamela. OK, merci beaucoup Bianca Zanga ba question yanga ba réponse ya yo tokota na mama na likamu na biso lelo artiste et comédien na biso ya munene Janifa akei atiki biso mais matanga ona omona ngo eza likolo famille eza ya kotomboka artiste et comédien baza ya kotomboka okoko loba na nini na makambo no sezo Pamela d'abord na ye na famille parce que maman nyo sabota mwana na ye akola asalisa ye ba parents na biso baza ba pension na biso ozomona lelo otala ke mama na ngai Pauline abotinga papa na ngai lelo azate mwali moko na ngai zate mais mama na ngai Pauline ti okota sa mabele il faut sepela Pamela ngana zaka courageuse bandeko na ngai bayebi ngana banona aja muke na okeluka ba misala na ville pona sala kaka nayebi nazwa peut-être papa na ngana mama na ngana charge na ba âge moko boye nazaki na mwana nataki papa na nga otangisa ngai azaki na salaire à malonga te masalaki famille zanga tozala ta na mwa valeur ozomona naza na ndeko na nga mobala aza na RTN te journal to mona kana ya français na lingala c'est mon frère à moi azo français azo traduire ngo na lingala parce que papa na salaki ye azana mayele papa na salaki lelo papa na zate naza na mama wana mama na za fierté na nga ozomona mama na Janifa ya botaki mwana te pour kata vie na âge à côté na fleur d'âge ozomona Jani ati maman na ye a perdre élément a perdre monument parce que Jani a sa valeur maman na mona sou Jani te asoli na mona samedi non asoli na mona dimanche lundi akufi asoli na mona dimanche na tongo aokende prière abiko uta ne prière asoli na mona dimanche lundi ko uta ne prière kozonga ne na ndako na butu amoni bato ebele baza pa na ye po bayebise ke plein ozomona oyo eza mutu mususu te eza nde ya Janifa ya Pamela ate ezalaki ngai ya non naolela nayoka pasi mwana nga nasoli ne lundi nasoli ne dimanche lelo lundi atika nga Pamela eza ata nayokaki ke Jani na nga abelaka ya maladi te ya brusquement kaka boye obinga iso na vandi na mona la brine aza mutu moko boye na sa moyo yo nzambe alola toza batu tokosengela mutu mabe te mais justice a nzambe eza nzamba kota likambo ya Jani komo koza mutema mabe tina point wana mobalo apesi yo bana misatu soki bana mibale
mobali oyo asali oki ozwi zemi na libanda oboti mwana maza toujours kaka akokosala mpe mwana mabe akozwa mpe eloka mabe akozwa mpe eloka mabe Pamela atieli mwana wana akufi matikala osala yango te mazalaki parmi bano Jani abandaki kolinga atikala kobeta lisopa bato te oyo bayebaki baoyo mpe bayebaki te bayebaki te okokozala ata reconnaissante ata na place moko te na bolamuka ya mwana oyo boti place mosusu combien Jani azolinga mwana wana yaya okomisi mobali na ndako oyo mpo ndako wana eza ndako ya Labrine te eza ndako oyo ya Jani ntango akomi poto azwi Labrine bake bwaka yo na Turquie oyo kokoki kokufa me Jani Faye asali effort oyo mpe akobengisa ata bana na ye basali effort mpo yo kota poto ayebaki peut-être abi mosapi moko esokolaka elongi te me mibale misato esokolaka elongi azwi yo Labrine akomiso na poto apesi yo bana alobi ate bana na nga 6 bana na Congo nazwi mwasa malamu peut-être tokoka nobengaka moko Pamela ya Jani 16 ans ata mwana moko na poto akete oza mwasa modèle nini azwi pe mukanda te ozo souhaiter mobali a souffrir pona nini po yo zaki na intérêt quelconque o préférer opesa mobali oyo aza mobali note mobali ya batu ya Jani azo sola na téléphone ya Jani lobi tala ndenge Labrine azoswana na mbanda na ye na misu na nga non Pamela te est-ce que Labrine aza na courage ya koya kolela ya Jani ntango matanga ekeyela na Kinshasa est-ce que Bianca akoya parce que ndenge azo se comporter tango ya Jani akufi bato nde baosala ba live ba direct na bango nyonso bazaka contre Labrine mais koyoka appel na ye o basololi na Irene Masandoki ndenge azo répondre omona ke moto penza aza ne sans pitié aza na souci moko te aza na ye à l'aise te aza na souci te pokotala direct mo pasalaki live mo ezalaki na TikTok obi ase permettre akota na live wana po aswana na bato alobi na bango abe ata bosali ba direct bosali ba ndenge ni mpo na nga na vai na scène olela Jani mobali na nga yaya na loleso nyonso na nzombo nyonso ozolo bango pe na honneur nyonso ozolo bango pe na babudation nyonso oyebi pasi ba comédien baza nango vraiment Pamela ya Jani abandaki kopesa ki mère oyo ye tomoni mama na biso mawa zolo babinga abina novembre totosola na Jani alobi na nga nazozonga Congo abi na tali par rapport caché Bellevue azopesa soki na ye na bandi kotourne na nga na bela abi na kolinga te ke nazalaka na yaka abi te na kolinga Bellevue asinese nga contrat nazala acteur privé ya Bellevue na kojouer na chaîne mosusu te nazaka na bela yaya peut-être ba ide wana zwaki atalaki abi te na kokozonga ezaka bien balobaka ngo reculer pour mieux sauter oui ozomona alingaki ya reculer a sauter peut-être soka azongaki supposons ne Bellevue apesa quand même so apesi mbonga 10 films apesa même so $3000 zwambala moko yo yaka ko tourner ba film supposons suko soki ya Jani azui msusu mbongo ne ya 10 film akoti na pe bana ta mibale ata misato na poto si ozomona yaya l'homme propose Dieu dispose loba Labrine oyebi liwa na maboko ya Jani te ya Jani abela tension te mazwi tension na maboko ya Labrine ya Jani abela estomac te azwi ozomelisa mobali ba céleri ya Jani akomaki muta masanga tala ba nombre ba bouteille oyo ebimi na ndako ya Jani oyo ya Jani akoma kobima ya Jani akima ba collègue ne ba comédien pour la soni moya ibisa bango te ke na koma na ndako ya Labrine ya Jani il fallait qu'il vende pas Kinal Kinal akoma pe les gens ba paya na ndako ne moya Jani ke venda kuna ezala kité bona bato nyonso ba oloba ke mawatika kolela nini lelo peti ndenge ya Jani akufi mususu eza bilakeli mabe ya mao ba direct na ba pelle ba émission ba sala ba depuis 2020 2021 lelo ba komo ya na ebiso loko mongo boy Pamela singa famille benda na rekata na raté si ozomona na kokaki ko finga yo Pamela en plein air abatu na 2010
mais en 2011 Pamela na bengo na coucou pour na sengo pardon soki na sala que ma bé en plein air Pamela la zuma casse ya ko sengo pardon na miso abatute peut-être même sous pardon na ko sengo na miso abatute eza ne fêté mais pardon na sengi yo na coucou eza ne fait ngana loba ngo eloko mo boye ngana za ke utiliser pona finga ba utiliser ngai plutôt pona finga Vivette Mayamba na finga ka Vivette Mayamba yaya mwana mai na nga vanda ndimaka te ngai abila nga Bianca otalité ba bitumo to bunda na ba iner to bunda na ba chel Bianca otali yango te oyina TV finginga yaya na zonga na TV te pona senga Vivette Mayamba pardon la risque parce que Vivette a déjà la kanda nanga alors ba nga mukoto kuta na boy to bunda mais na kenda ka pa mwana mai ozomona na kendaka epa mwana mai na nga na yebisenga Vivette Mayamba na ndeko na yo na yo sengo pardon soko beta nga na prête beta nga ande na ye mwana mai ayaki olala telema ya mbinga ozomona babituma msuto bunana ba chete ke bito to zaka ba chelte ozomona to vandi quelque part anniversaire mninga to vandi mo incompréhension bo bitumbe bimi biso na bango ozomona non to bunda ba bitumba mususu to sala ba biloko mususu veta oke bina na quartier latin toza fulu abani pa président biso karma pa aye pa président biso mopa o mokondi tozalaka toujours na fierté muninga na biso mais biloko na tunga na talaka ba valeur wana te na talaka ba biloko wana te na mema maki na mvutima bata mokili ya ya tanga no senga Vivette Mayamba pardon na senga ngo na TVT na TVP te ponga mo na lobaka ngo ni ye mo ka na TV lobaka Bianca senga nga pardon na kena ko luka na soli na mona mai na nga telema ya mbinga bezo ndeko na nga singa famille benda na ekata na te ya mawa soki baswana kana ya jani ya ezaka bolingo bano ya mawa zana bango bako changer bango tata te baza bana jani faya ya yo za wana ka pona ko panza yo za muta ko sangisa te à quoi bon be monsieur le cas 2000 yo ya na ngona lelo muta kufi po bimisaka mowei mabe osana ngo nini etika déjà biloko ka na chaîne na yo bomba ngo soko yena ngo talisi ya mao tane ba emilia ka balboko zaka mosa ezaka bolingo na bango tangu jana benga ka isaka mao na ya na Novembre Pamela yo yeba kiango oyeba kiango te mao po na ye na ngo te mao po na nini ayaki koloba ngo peut-être à l'obéon na ces émotions atali ka sola na mbane na Novembre mao na zo ya to bongisa peut-être to boko la bana to yebite liloba nini ya bolingo ya jana loba na mao mawa leli pe ya jani te ke po baza mosa mobali ya papa bana Pamela na sopa makila na nga pona ye na risque vie na nga Pamela ko bota eza la vie ou la mort mais là on a simbi bana wana peut-être azaka pe na salle d'accouchement wana tant on a zo bota mwana encourageant kangai asimba nga peut-être na loboko ma opusa ma osala boye ma okufa te bana baza to boko la bana ya yo na ngona TV ya nga na ko sala ngote ndeko moi s'il faut ko changer to comme la temps de la fin to comme la moment où il y a repentance il faut comprendre que tu comme l'attente de la fin. En tout cas, ma belle vie, faut c'est la 3e saison l'attente de la fin. Bah tu vas comprendre comment koyeba kotambola na mokili pa mela na sa moyo. Nous sommes des passagers. Tozo les candidats, toza ba les kinzela. Na ko sala mabe pona zwa nini. Vraiment. Yango belle vie otalisa batu. Oko $100 ofinga belle vie à quoi bon? C'est ça. Pamela eza pasi. Ok, merci beaucoup. Bianca Zang eza vraiment pasi. Na vie, tous à la pressé parce que si vous avez pressé, et vous allez limiter. Bianca to komi na suke émission na biso mot de la fin na bambo te na bato ne so balingaka. Vraiment nga elo kana loba ba ba retenir vraiment l'émission oyo. Famille bota to suna tamba insiste te. Ba tonton na biso ba notalisa biso ma finga oyo ke nuire bino. Peut-être tono mona bango ba notia biso na erreur. Ndenge ni ba fingi belle vie ba no finga ma 2015 makolo poussière lesbienne ndoki ndumba bona bobona bo. Et si ça bota belle vite et kondi sa belle vite ba bonné bazakaka ba to ba linge kaka yango ba tonton ba notalisa biso. Tellement to ba no comprendre makamu na double sens yango le nuire biso. OK. Yango lelo échanger biso sous maloba biso mona plateau. To comment comprendre que inutile à ko finga parce que ma finga eza mabe. Ba tu ba retenir biso to changer. To en attend sous ya ben site te. Ba tu ba comprendre que biso to komi
ba ekela masika na miso ya nzambe bato ba retenir bongo en tout cas ba mbote nanga vraiment na famille libota mobimba bato tu balingaka biso pe tolingaka bino Nene Nzimbi la brésilienne Doris Mwamba Niki Soka la patrona Rosimboui international Kabobo Miss Margot la patrona Patiti Tenge merci à toi tonton grâce à Nick Bams de Brazzaville merci à Chico Sana merci à Chaco Johnny le Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala ainsi que na Samigra Amba Daju Anthony Gibson Batunion tonton Yams Jonathan Enoch plutôt batutu alinga biso pe tolinga bino en tout cas famille libota soki nzamba zongi te tokokuta na mbalashima. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Vraiment to komi na suka émission na biso mingi bo consommer ka film na biso oyo Maman Bellevue a biso sous les drapeaux en tout cas film ele ka kitoko. Bo partager vidéo, bo commenter, bo liker en tout cas erozala bien biso force ya famille bo teza ba film force ya Maman Bellevue eza ba film en tout cas pas de distraction. Famille Bota oye, famille Bota to lakisa bango ke to leka bango nebele. Famille Bota to lakisa bango ke to za ba numéro 1 focus na musala bo consommer film bo consommer ko ça biso bien. Merci beaucoup aussi na babone nyonso ya Mwana Suka Mwana Suka télévision. Mwana Suka famille Bota chez Bianca Zanga en tout cas bo s'abonner pe awa bo liker bo partager vidéo ko ça biso bien. Merci beaucoup na papa Samko pour le nécessaire. Regagne Ngo mon garçon Paris Natacha Gola la patronne. Je te salue aussi et pourquoi pas à Jeanne Mboso na carte France Mayaya chérie je te salue aussi. Bo consommer ka film bo s'abonner bo liker et ko ça biso bien bye. Bye bye.